Na biso ensemble pas na biso et puis yépé en toi tema mesenene awa azako fa ni pas na biso pe. Na comment appelle wa mona ka. Ako mona ka te ko. Ya bongo ko. Oh no, Hermoso ndima note. Ndima ngo. Viens gaou. Bati na bato awe la quartier na bango. Non ndima. Tout ça ikona ka. Faut ndima wa mona. Dia. Ya solo opo yo monika wana. Voilà, ibomba ba tebele. Si atula na lobaki. Si atula. Hasard artiste moko pe asali système kasi si atula. Biso ka toujours biso. Bien. Viens maboke ngaliemba. Oye tokomolo maboke. Quartier 4 na Lumene. Pendant quartier 4 na Lumene. Oh putain de comment kaka. Maboke bandi so sa tête ba bengo maboke. Maboke donc kasi comme ya père wana. OK. Ozomona donc ici lango. Donc ba quartier c'est poli na wa. Chauffeur. Chauffeur a même président Kassavou. Kaka président de la République. Le premier président de la République Kassavou. Chauffeur na ye na Mosama na quartier 4. Tikabo. D'accord. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi. Voilà, très cher ami internaute, les séquences Bolanda, Bisson Bambote, Nabino, Netoloboa, TV Radio, Téabiso Podcast, chaîne des actions pour le soutien du peuple, Netobeta, surtout que Narpena, d'abord fait le pèse à moins loco, ne singila, Rakando, pas l'inga sur moins de tickets, tout le monde a des tickets pour ça, la pédale qui tombe, parce que contenter Bisson nos à des bandes de cash, wana Pesi Bambote, Mbalamona, Mona, Babos, Nabiso Bisca, Bosali, vraiment Bambote, et comme Yamlo Bisika, Bosali. Voilà, très cher ami internaute, tout ça a toujours continuité à émission Nabiso, ça la découverte de ça dans la commune Ndjili. Le lot de commune déjà dans le 4e quartier à la commune Ndjili, le quartier 4, première partie de Banda qui vraiment tout ça l'école nous sommes et puis deuxième yango tozo koba toujours à Ndjili mais ngala zanga mokote tozaki na guide wana tozaki na première partie ou tozaki na deuxième partie la préférée tozo appelle na Vieux Gao parce que Vieux Gao aza icône na quartier pe na kati ya commune Ndjili mobimba ba Vieux Gao mwana 4 donc et puis en bête les biso tali solo penza ya quartier bien on va place historique pa yebi ba venir explication de mamwe belé et puis abeta pe ba lisolo ba jogo pe ba bima pe na quartier 4 pourquoi pas ba comédien ba musicien ba bosseur ba judoka nyonso voilà vraiment bo ça ba commentaire ba Ndjili ba Ndjili bo se manifester bo ça ba commentaire vraiment ça qui tourne makasi bonjour Vieux Gao bonjour moi na poto déjà wana bandokite batinga na France na komi France ngote batinga na aéroport c'est un montage donc ngana zo mona na sa awa nzo na poto ba benir yo ba mission déjà par rapport élection déjà que na kokende voilà eza bongo Vieux Gao le to na quartier na yo donc quartier 4 yango bête biso dans l'isolo quartier 4 parce que to dans la première partie to sala qui aux deuxième partie et c'est il faut la katalaka oyo ezali quartier 4 oyo ba yanke ya karba benga
quartier Tamanako. Oh. Quartier 4 va bien au quartier Tamanako. Ouais. On a coup de biso bana miké. Voilà. Quartier 4. Eza mabele moko. Et bimisi ba artiste. Voilà. Et bimisi ba musicien. Et bimisi ba tambongo. Voilà. Et bimisi ba bata maboma. Bafu ba bimia. Ya solo. Ba sonné be bazar. Ba sonné bazar. Ba sonné ba aliko. Voilà. Et bimisi na be escroc. Oh là là. Oui, to bomba te. C'est ça bongo. Donc jara batnyeso yo yemi na mokili ko na kati kati na ba bima. Voilà. Expliquez-moi ce que tu as puis ma venir en quartier 4 quand tu as na quartier nini toeba. Nde to salia. Quartier 4 soko to bimi na balabalo. O mo soto ko di balabalo. Oui. Eza comment on est? Oyo Lubuzi. Lubuzi Rue de Lubuzi, soto bimi boye. To bimi na direction munene na ngambo ko na quartier 3. OK. Frontière. Frontière, voilà. Ata o soto bimi su oyo. Ti na direction munene ke boye. Frontière na ngambo ka quartier 10. OK. Ngambo tozali quartier 4. Quartier 4, voilà. Soto ke tout droit oyo, tout droit oyo. Bon, réaliser la mission peine, voilà. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Donc on bouger tout droit kaka. Au comme tina prince. OK. So comme na goudron. Na ngambo wana quartier 5. OK. On est à frontière. La frontière, voilà. Et puis tout droit oyo eza na école moko boye et bimisi be bato belé école Kinzwana EP Kinzwana école laïque OK. Ba pesa komo Kinzwana yango eza na ngambo 10 Kinzwana na ngambo ya 4 OK. Moni ezali OK, voilà. Tous appellent na Colonel. Colonel. Quand na 4A. Quand des enseignants. Si toi avançant na biso. OK. Mo réaliser la biso pena mon environnement pour ça pena qui do makasi. Tous na Colonel. Colonel wana eki kamoko uniquement pour na enseignants. Enseignants pe ouate ça na école Kinzwana wala. OK. Donc le quartier 4 est bien organisé. Bien organisé. Colonel. Colonel, voilà. Oyo balabala Manianga. Manianga, OK. Oyo balabala Boko. Boko, Oyo la nit pas kende balabala Kiangala. Kiangala ezali balabala oyo Malundama. Oh. Ya solo oyo eza ma fief. Toza mana fief ya Roni Malundama. Au secteur na e. Donc soka ye awa aza kutu mopaya te oyo nyonso moni so bamoni bakoganga bakoyamba ye bayane bazali awa bapapa ne bazali awa baleki ne bazali awa banankasi na ye ya quartier bazali awa voilà na balabala ka oyo kiangala surtout koti boye tomona Roni Malundama esika na bango voilà. Boss live. Papa na bango comme vieux Sylvain. OK. Maman na munganga. Ya solo Yo benga docteur. Docteur ko? Oh là là. Maman na munganga vraiment. Donc nous se continue là. Beaucoup. Nous so beaucoup elle wana. Elle ekiti kuna. Beaucoup. OK. Bon. Toki na orchestre moko côté orchestre. Bon réaliser la biso pena venir kianga bien. Vieux gaulo bana au moni quelque part au moni banene banini ba parasole wana so pusani pa banani pa Roni. OK. Voilà. Vieux na bango père na bango vieux Sylvain. Papa Maya quartier oyo papa ya balabalo wana mali yaya na ngai. Yaya na ngabuma ya kosakana te. OK. Orchestre oyo ebimisi ba orchestre ba musicien belé ekina kombo ya Rivangela. Angela. Rivangela ebimisi ba
ba musée bien tout ça moko chouchou miyake abimi na rivangela ya quartier oui auto tamula na biso ozwi nani Silor Ngabu agibe ba karma papa manda chat abimi là ozwi bricolé oya mbonda non ok c'est ni ye azasi na mpa manda chat ok abimi peka awo ozwi ezokime bamona mabete eyako osepelate vraiment eya osepelate eroya sima voilà na ba comédien tobandi nanu siatula solo siatula na bité na partie bosali so bomona bonsomi tomonaki tozalaki na bonsomi soko bimi bopo obima na prince kota ye ma siatula na frontière entre 45 na 4 ye soko na 4 na balabala mangembo siatula kuna soko ozwi vie gao baba na bango yango na liboso wana kombo na nini ipeko tozaka pembe na baroni ipeko vie gao ipeko ozwi buibui pe mwana 4 4 vie gao ozofongola biso ozongo ndenge bien vie gao ozoki ke découverte ça y a deuxième partie qui te remarque parce que babilo muso to yoka ki te mais vie gao zo bombarder ozo lembisa ozo le moi vie gao na l'émission de pardon limbisa buibui mwana awa buibui mwana awa ah bon ozwi papa qui cita paix à son âme papa qui cita na kota bonsomi kaka wana na ebandelika wana na balabala kizu kisita ozwi papa sekele papa sekele na baba mosamba ye aza na frontière entre quartier 3 na 4 ye soki aza na 4 omoni baartiste comédien sans compter oyo mike kuti na bayebani te bayebana na boto botanga bango eza bongo okana bayebani te entuka mwana tanga bango eza te voilà côté bale obisa mpe bajogo mpe na 4 côté bale bon toza na mbala biscotte mbala biscotte na double quartier mais mama na yao papa afandaki quartier 4 na balabala malanga papa na bango na frontière na kibaba ya kibentele mbala biscotte et puis tozwi des joueurs professionnels na baba na biso ya poto moko komo na ye Messi Manitou azobeta na poto abeta pe na léopard à event voilà oui bon nous auto beta ye pas alaki do azanga te en tout cas wana bana njili mingi bayebi ye Messi ozina petit Berdi na baba nazo toujours abeta na France lisusu voilà ozongo ndeni bino pena ngaye mais mambo bomba wana professionnel côté nous on a kaka abeta na ki quit abeta ni abiso yoka pas abeta France yoka France Belgique Turquie ça la mission trop bien fait ni vieux gars balaba roni sus yami balete et bien merci boy oh baba mususu ya bango ka kianga ezali 1 na 2 OK voilà na kina ba joueur va jouer encore bon toza suna joueur mususu azobeta na imana yiba beta suna event lisusu komo na ye on a bien baba na so merdi berdi nde sikoyo ye wana makutala mwana ya dirigeant Kani dirigeant ya Paroisse Sainte-Thérèse masa na biso persona atikila biso mwana wana jogo kosakana te yibe na lepa azobeta sikoyo ozango ndeni sikoyo na tangi so na lepa ba combien tanga na lepa ba ko bo pemi côté mambo etali ndembo en tout cas libanda
Et ça là, on a appelé international, quartier international. Dans mon yango vega, vous comprenez vraiment. Na ba jouer. Et silité. Eh bah jouer mususu. Bon bah jouer mususu. Bon, na artiste comédie na bosanaki, vieux sans unique. Ah, papa sans unique peut-être pour la biso. Baba na bango yango yo. Pas tout à la matanga. Comment on est? Beaucoup. Beaucoup, ok. Toujours beaucoup. Beaucoup. Aujourd'hui, les grands doyens Nabiso. Vieux Mafura. Vieux Mafura. Bato bazaki na nani na minzoto wela babete na badanga. Batakinga. Minzoto wela à l'époque. Voilà. Vieux Mafura. Quartier 4. Bango kota bonsomi. Neto qui ne s'intéresse. Aujourd'hui, aujourd'hui, tadi. Aujourd'hui, tadi. Voilà. Tadi sikoyo. Yepa na bango. Na balabala lumene. Mais les autres sikoyo a perte de vie. Baba zo mona société. Les malades. Donc moni wana so ba icône batakala sikoyo na artiste tosuki tosuki go na artiste habite ba boxe ba judoka na bon na sport ngamona vega utika bo so ozanga ndeni vega utika na yokate ekamsanga na musique découvrir en vraiment na sport na michena no ngai monana sport ni vega ça sport ngai na sport na bani na ngai na ceinture noire 3e dan vega ngandi mi tu sport nini te sport ni na footing naza mbangu ngato osano nakoba na banda ci na aéroport yo leminga tika bo vega HPD mo ke de pele za souffle za soute ezali makasi ezali soute aje mo ke ezala voilà on comprend bon na kate 4 on a grand maître maître Mwalf personnel bango ndeta bazaki bango bimapa chiwara baki deux frères maître Mwalf na maître Joe bon batika biso bango pe babimika na kati ya quartier 4 là on njili là babiso na baba na biso aussi l'école mpiluka wana maître Kasi yé pe qui grand maître aujourd'hui soko zongi boye maintenant bamaki yango bakimikimi bonde ewoya toana grand maître Bende ye aza na balabala Kintiona maître Bende natangi ye mpo ani mpo awa asomba aza mwana quartier 2 mai asomba nde awa na cité oyo nde pai na ye awumeli mpe mingi awumeli ya bongo voilà asko frontière ni bandi aveni kaboli soki boye baba na biso bino voilà na nzela ka mune pa tozalaki na ngambo wana quartier 10 na ngambo wana quartier 10 bon pona batambongo ba homme d'affaires ba prêtre tozana moko ala grand prêtre mais yese otangie mona fundi yo tikabo dona otanga te kotanga mais yeba azali voilà nani alinga kutu mama mona te yo ayo akomonita na TV na comment ça bongo bien mi bomba na c'est bien comme ça siko à Paris route combien on loue quand tu polioni au polite Egoya vieux gars raisonnez bien namona ne soute solo a soute ba tela ba te ba moyen kaka moyen ba prêtre ba prêtre bana poto prêtre liboso tangi liboso nano ya na nga moko Coxis Malela azana
Azar en Hollande. Hollande, voilà. Grand prêtre. En Hollande. Voilà. Grand prêtre au Salamaki. Azar évangéliste. Ok. Tatana Bérénice Matouba. Ok. Voilà, je suis prêtre. Très bien. Je vais ma belle. Na baba na biso. Il faut l'attendre pour prêtre pour avoir la chance. C'est comme ça. Il y a une agence il y a ba collé yaka. Agence il y a na balabala. Mwanda. Toi c'est un grand prêtre Wakinda. Mutambongo. Comment on est na yoka ngo? Obi na kamune na bossa na ye. Ah. Na yoka ngo. Atonga kuna zo ko mona immeuble ni zali. Ba koma diasi, ce qui diasi. Ya Wakinda. Voilà ce grand PDG. Grand PDG, voilà. Si vous bon yo bo yebité. Attends, no tamlo yo kata prête monsieur ta. Na yo ka mandil en général, ce que tu dois quartier par quartier, tu vas prêter par quartier pour ça la paix bien. Pour toi ba sita ba comme tout le monde a moi na njili mais toi ba teza moi na quartier ni donc voilà. Bon. Côté ya mamiyi bi moi tout temps bango ça. Mami ba aussi gave gao. Ba yibo pa. Ba yibo passeport hein. On a les anti valeur. Moi tout temps bango ça. Ba yibo passeport. Ba yanké o ya kala. Voilà, tout passé na biso boy. Ba yanké o ya kala bazalaki. Na baba na biso na yanké on va bien VP course. Abeta mutu na mire toboka. Ah. Et on simbela ngo kistoni. Et Burkina Bakaro hein. Azogate. VP course azogate. Ah, bien ga utika boy. Wana ba neni wana. Ah, kala te wana mwa muketi. Kato kundula oya kala te. OK, za bongo ko. Wana VMV John. Azo dondo na kati 6. VMV John. Mais VP course asinaye. Deux fois c'est terrible. Aïcha si moulin on va zolia moulangini t'as fromage. Des blagues. C'est agréable le anzoto. Agréable le anzoto. Et puis à part Rwanda, nebekol na tengi le côté, toi na epe kinzwana. Kinzwana. Toko koma na eza musika. Epe kinzwana. Te ya musika te. Toi fonce to koma na posa pena ki to makasi. Mais na baba na biso sans oublier Émile Zola Nzuzi. Nzuzi Zola Émile. Voilà. Directeur de la RTNC. Kalaki assisté à DG à RTNC. Ok. Prêtre, prêtre. Commissaire de bourgmestre de Bango. Pour nous expliquer une gile. Mais Émile Nzuzi Zola, directeur de la RTNC, a expliqué une gile mobile. Ok. Pour voir notable. Notable, voilà. Il y a bien bon. Mais vieux gars, côté courant, peut être il y a un monde de besoin à forme courant. Courant. Bah, je ne suis pas là, on a cabine, groupe. Voilà, courant. Courant. Et ça, on a. Ah, bon, c'est bon. Mais la laisse cabine. Cabine, presque ça. Toi, la cabine, tu as 4 cabines en Nigérie. Il y en a 4. 4, voilà. Mais, que je n'ai pas appelé le Cameroun, pour la raison, non, elle m'a pété, il faut peut-être 2 mois pété. Mais c'est au groupe. Groupe. Et la CENI. Elle est sur la courée. Et puis, il y a un moment donné, sur groupe. Mais, pas tous les gens qui ont 3. Coureza, voilà. C'est comme si on a 4 ans, Coureza. Mais comme on a air, on a l'après-midi, ok. Bah, elle nous a dit babé, ils sont venus à 23h et que 4h du matin. C'est quoi? Pour ça, non? Pour ça, non. Moi, moyen. École, on a une distance, ma casse, tu as voir ça, on a dit ça. C'est que. L'Ekita. L'Ekita. Il y a grand commerçant de ciment. Et puis, il y a biso comme l'Ekita. L'Ekita. On est résidence. Donc, pas à Botamia. Ok. Donc, moi, je suis quartier.
Donc aza bana ba moya aza na mbongo. Ana mbongo. Si ko bossa na pe kombo na ba prêtre. L'équita. On a bossé na ko. Bossa la qui. L'équita. Donc il est vraiment Aïdara peu biso. Tu vas artiste hein. Aïdara biso. Son besoin mo ezali. Aïdara vraiment. Voilà. Oh, nzelo e kotibo. Toujours ka baba na biso. Baba na biso ka ipe quoi. Bon. Kala ona lo baina bino. Jogo ngwa. Omoni Glody Manitou. Na Glody Tsum. Moni hein? Ah, sponsor Glody Manitou. Hein? Joueur o na baina yo. Yewana. On a baina Manitou. Pas dans la poto. Ok. Professionnel. C'est quoi là? Dans le pas moi sur moko azali. Asu na poto professionnel. Moko c'est ce qui est votre premier passé deuxième. De oya baba mon quartier mo ya jeté. Jeté, tu gaoula omona. Ba mo quartier 4 chaud na chaud. Ah, mabeza. Mona ba komi quartier 4 chaud na chaud. Moi le j'ai vu sur moi. Donc bah voilà. Bien gars, on a fait une Oyo. Oyo. Ipeko. Ipeko hein. Yadax. Oh, na tama na 4 na lobela. Ah. On a sigo Dax. Yebe moi na ye. On a baki merdi, on a poto. De blague ité. Blague ité vous. On a fait na elo baba. Yebe. Bana poto ba professionnel ni balé wana. Ba hein. Donc il jette awa. Sainte Agnès. Église oyo bimisi biso. Eza na nzelo. Sainte Agnès. Sainte Agnès. Église wana. Ebimisi siatula. Ebimisi ngai. Ebimisi mundueri. Église wana. C'est terrible. Naliena bosana. Vie Aliosha qui konganzala. Yebe mona quartier 4 mais na registre leki ya côté baroni. Bakanga balaba na baroni. Aliosha qui konganzala. Alino. Adaya. Imukusi na mkewa na Alino. Ye baba tadi kuna na Lumene. Lumene. Ala moi c'est comme si Félix. Muna nzala na biso. Quartier 4, babalaba les a compliqué, toko bungisa yo. Ya soloko et monana. Toko bungiso. Dès tu as venu au plan de ngeza. Ninga so la ninga pose wanga passe. So na côté so na bibo. Yeso mwana ndi côté mso moni nzele suki. Ninga na ibi gezali. Ye gaotika boye. Gate. Tena o so tunnel. Tunnel, voilà. O so na tunnel yo. Camp des enseignants. Kawana ya Onel. Ezeki ningi mapo batu batangisa na école kinzwana ya mwana. Oto kona kinzwana te. École kinzwana bangoni ba ofanda mais bandako niso moni. Ezeki ya camp. Tout moni ya camp des enseignants. Tako tumari wa nipa ndaka ngoma ya ngo. OK, so camp ngo ekufa na ngoma na. Batekela ngo enseignant wana. Bataliban enseignant peu lisusu batekela bataliban. OK. Comme comme batekela raka. Et quand des enseignants mais et ça m'a soutenu. Sikoyo Sainte Agnès. OK, tout comme. Et gao. Regardez-moi la maison mère. Tout le monde a la musique. Sainte Agnès nzela rako. Yanzelo hein? Na suka nzela pa omoni nzela c'est ni. Aveni Sainte Agnès c'est ça. Na vérité ngonge zo mwana te. Mbele ngonge mwana te hein? Ngwe mwana na. C'est vous dans penser. Pour ça pour moi. C'est bon.
Donc, on est au camp des enseignants. On est au camp des enseignants. Dégao, na cette année, est-ce que nous avons un poste? Un dirigeant choral. Eh, Tigao, Dégao. Dirigeant choral. Tigao, on a pas ma femme meka. Non, du matin. Tata, ngemega bima yonso. Tata, Zulu tito tokele yange. Top. Dégao. Aussi go secrétaire Jolongo. Bon ça ba moto oyo esalaka te. Tazo so ba moto mieti wana. Yango te. Oyo man. Tala bana mai bango oyo. Bavandi vraiment. Ba leve Jolongo bango oyo. Donc Mota minero de salon pali qui dit ba busa te wa mi Comment soigner? Bango ba minene wana. Mais tu vois wa wera babongisele moto koto ya. Oh, justement. Jolongo abongisaka ba moto ya wera son wana la raison. Na yo ka ngo. Ya yeme ngiama. Ya ngiama wera son. De la forêt. De la forêt. C'est terrible. Sikoyo. Vega wato to mono kana musika. Peut-être que ne peut te tuer. Le problème est ça. OK. Pour on a pour on bandero ne se bamona vraiment frontière ya solo entre quartier 10 na 4. Très bien. Pour Sigoyo para Saint-Denis dans la quartier 10. Talango wala. Ngonga ngo voilà. Ngonge mona. Si vous to comme na coin awa, au moins c'est qu'on c'est là oyo et Kabuli c'est go biso très bien. OK. Oui, Kabuli biso très bien. Wana quartier 10. Wana mukolo lobela ngo Bako no baloba. Baloba. Lega su bakali na kati. Baloba. Na yebi na ngo bien me baloba. Ro défendre ba. Batna batuma wela oya bango. Ela bongo. Ngala oya bango te. Ela bongo viega o sololi. Na oya bango te. Osko veni. Sikoyo. Omoni avenue. Ya fide. Omoni nzelo. Oyo ezali frontière ngambo oyo quartier 4 pas to uti. OK. Quartier 4 yango. Yango suki a. Oh nous sommes à camp des enseignants, on avait camp des enseignants yango. Awande quartier 10. OK. Paroisse Sainte-Agnès. Yango. Na ba prêtre na regretté. Vieux prêtre moko boye. Azalaki be awa vieux Benazo akufa. Aki saxophoniste ya orchestre Lipoa. Voilà. Ande pana bangonde awa. OK. Vieux Benazo ayebana makasi. Parce que maman ba tika libando. Grand prêtre. Famille Makola. Ayebani pe makasi, famille Makola nde awa. Très bien. Pas les filles de Yewana. Il y a filles de Yewana. On est cherché tout ça à Moutema. Voilà. Quand vous n'avez pas fait un gambo, on a un gambo. Il a un cop. Cop de mémé gambo. Cop de mémé gambo. Ça va bien, gars. Aussi, tu as chité la biso après tu continues ce qu'on coule. Donc, on a le quartier 10. Tout souka. Donc, vous avez toujours branché. Quartier 10. On a le bino. Donc, gars, tu as tout le monde. Toujours le calendrier. Voilà, merci. Non, on n'a pas passé. On a le 4, on a le subino. Sikoyo. Oh, toujours gardé dans zone banayo. Quand des enseignants. OK. Et alors, on peut pas commis.
Quand des enseignants, si vous enseignants, on est naïf, c'est qui yo, batanga ne, batanga c'est école. Ok. École yangoyo. Autorobe yango laïki. Laïki. Yango et comment si yo, epe kinzwana. Tellement ni na bâtiment ya kala. Ba bâtiment ma ya kala. Belge. Et puis les alliés épais kinzwana côté monsieur comment ya makambo ya celui iti kinzwana technique hein peut-être technique ah on appelle le susu maman directrice moi là qui ah ma directrice moi na ye René Makondele oui René Makondele car René Makondele ya professionnel oya yeba na kabete na ba léopard bakuta ko lebesa te ah wawa maman na bango directrice ngaso ki moi Pierre to sona leki wana koti alongone ya moi moi baiser au sanate na yebi suki moi ne demato mutalanda ye na yibiti po demato pe er mona mona zaraniti maman na bango OK demato Makondele René Makondele maman na bango directrice ça OK père Napso oh père Napso sikoyo quartier 4 le père Napso directeur Matou Alphonse OK attends que ça Edouard Dos Santos tika boy c'est quoi Saint-Martin ceux qui s'intéressent pour père Napso là qui premier directeur noir de votre était baïga mindele c'est comme yele kani biso neti ngabo tunanaka mayela ya pa na biso ezabo ya pa na mutema onyongi ato nyongi ne tali na nyongi na ade bien ngana ebina na mayela père na biso biso dolinga to faire découvrir bat na nyongi bino boniaka so mutaba tanga po alba français français pesa tala balingana ya langue na biso français tala makam français biso comment ni de le bango faut au construire dans nos phrases na ça moteur bon bimisi après changer tonalité ça va pas donc père na bisoko premier directeur noir en Angile père notre directeur na Saint-Martin Edouard Dos Santos président Angola papa de Tangi Saba donc ils a blagué vraiment donc ils a blagué net ngai mo so moi na bonso ya solo vega otanga ngata na bonso batu be balubago vega otanga te kende babu misela yo ba palmarès ba nino ya oya kala o mona komo na ngai Nkai Gérard ngai tana otanga wana tozana na era Congo ngai na bonsomi Congo komi Zaïre ngai na bonsomi OK to comme authenticité ba kombo tanga oyi mobutu na ba bouleverser bisa to kotika na to kumbeli yango komi Nkai Matuba Baketa OK monde zalaki mais Emile Nzuzola papa na bango susu directeur na école laïque ya quartier 6 tout ça baba na moko et puis massa père na biso OK Eduardo on a bien yo yango wana le président Ngola Edouard Watanga ao et puis si ko père na biso si ko père na so mona wa kasi kati akasi ngaza mona kati mo père za la quatre bato mayele bazali ba comédie bazali ba joueur bazali donc ba domaine tout ni na mona apparemment ebele be sportif ku muso ekimaki e bendo yana ce que ya tamba la sima na lo lo bango eza pena bongo donc ne be sportif ki pe belé mais ba mettre muso pe na ba komona ba on pe neti yeba na moteur koto pe kulune yaki makasi kulune zai makasi na kate kati oui te lo bana njili mobimba ko chaka biso mo njili mobimba nde kulune yaki makasi sila mais biso na 4 ans nde moi discipline de quota moi ici là moi discipline et quota voilà au mon école les autres qui
oyo nyonso eza na ngambo wana kinzwana oyo bapesa kombo ya école epe kinzwana balabala yango wana voilà eke tina prince ngambo de quartier 5 et toshite na biso mpeka awa viegao donc quand okoma awa éclairci kaka taobakisa ezali obakisi motamso mwana nabosanaki likambo ya obima mabe omoni lupango na biso nga aza kobenga yango neti place de star omoni lupango na biso defe mambri koko mambiri koko seri moko ane mwana Kinshasa mavani pe na njili pa na biso ya solo avana pa apasa pe vous comprenez ozwi ngadia ngadios ngadia ngadios omonika pa na biso wana na veranda po yo monaki epai makambo nyonso ebandelaki ta ngadia azosala nini shisho loyenge na biso ensemble wana pa na biso wana epuis ye mpe antoatema mesenene awa aza kofaka ne pa na biso pe akoma mpe lowaka mwana akomi mwana katreko ya bongoko ono ede moso ndima no te ndima moko bato na bato awela quartier na bango nondima oza ikona katre mpona ndima wamolo ngadiadia ya solo opo yo monika wana voilà ibomba bato ebele siatula na lobaki ti siatula aza artiste moko mpe aselisise makasi ya siatula biso ka toujours biso bien vie maboke ngaliema oyo tokomolwa maboke quartier 4 na lumene pana quartier 4 na lumene oyo bitoni tokoma kaka maboke bandi so sa tete babengo maboke donc kasi kombo ya père wana ti ozomona donc esi nango donc ba quartier ne se poli nango batika na ba ngaliema maboke fais comme fait OK chauffeur chauffeur a même présent Kasavubu Quand le président de la République, le premier président de la République, Kassavou, chauffeur naïe, na Moussama, na quartier 4. Tikabo, c'est comme 4 longues. Vraiment, il me semble que la moto est vraiment donc. Tu as chité, il se fait ah ouais, clair, il se fait quand c'est là oh yo. C'est là oh yo. Et qui quartier 5. Surtout quand tu tout au monde prince. OK. Ngambo na quartier 5. Et puis quartier 10, tu as beaucoup de belango, beaucoup de quartier 10 là, il y a habité Mibale. Mibale hein. Et bandi pas tout ça là ikuna. Ngambo kuna. Et yeti le corps qui joue na nyoso yo. Et celui na presse. Et quand je suis presse. Voilà, tu as ça, on peut aller par. Tu fais on a vu son mot de la fin Zali. Attends, il y a moins de 4 après ma dédicace, non, ça la bien. Mot de la fin Zali. Bana poto. En tout cas, on remercie Bino, Nandenge. Bazo tchacha makabunanga na ndenge mo nini mais batebele basepe na ngote bazo bo neti bozo sala makambo boye bosala ba montage et makambo na ngezo sala maté bana poto ebele na remercie Bino oyo basepe na ngote basepe na ngote va moko ma akulaki ma ya miso na regret selenga passe surtout bana paroisse na Sainte Agnès toi na poto nde bazelelanga esele bango pasi yango na bana poto ngai na ndimite ti décembre ekozwanga wa te naza na bino tokozala bien biloko nyonso oyo oyo ngai nasalaka awa bokomona ngo sikoyo en live kuna na kosalela yango bino kuna bosepe tosepela bino elongo Roni Malundama na bani libanga pa no Roni Malundama moko lingaka te kaka na lobaka gboro na lobaka tururura nga vega yo moko yeba ngo Roni yo za mwana ndako
ngai nyonso yo kosenga ngai na kosala yango nayebisaki yango déjà yango wana bambota trop bino nyonso obosa kuna et puis nabosani te fili bola papa elengi et puis ndeko moko soko bwaki ete ezana déjà péché ya Théo Zambrota aliaka dola elala te ye dola kola la poste ne komiti na tongo te c'est qu'on a tongo ya olia ngote aliaka dola elala te Théo Zambrota mbota trop na ndenge mo mesene yo mo yebi kaka nzamba batela yo po na oyo sala po na biso oza ma grand mécène na PDG Wakinda Mbota mingi soutenir quand on soutenir bateau continuer à soutenir ato soutenir biso te mais oyo soutenir quand on soutenir biso pour ça na paroisse Sainte-Thérèse na chorale me eza kuna yemba kuna ça c'est déjà bien en tout cas na remercier Satan na remercier pour au tiki biso to sai na biso sans déranger biso au tiki biso to ceci na biso pour se déranger biso obe se biso na biso olokuta na mama na moto yo mona so boyebela déjà tena tika ngomba sa musana na bango Satan merci zala ka ndengo wala tika biso bana nzambe toza bana yo te yiyi biso bana nzambe tika biso na assistance pe ya Demato Makondele voilà. Un grand merci vraiment pour y bango baza bana ina ya tongo bana ina ya tongo en tout cas grand merci atika kabiso te et puis continuer toujours ko encadrer kabiso ko na ba agiter so comme ils l'encadrement encadré pour yo yebi boulot. Merci. Voilà très cher ami internaute des gars bon minga ko seka donc les Arabes, la deuxième partie, les Arabes, ils sont les gars bandés. Les Arabes, pour se payer vraiment, ban à 4, to banda qui to suki si na 4, la prochaine to kenasi. Dans cette plus vraiment la 13 parce que to ya qui ne ko découvrir Njili les Arani, bien boyo qui fait gagner un PC li pena quartier na ye et ça il pena qui tombe bonne bien. Les bi qui ba quartier tikali wana vraiment ba yike na ngope ba ko PC la pekara la o wana suto kenika bongo na si ba caméra to za bona notre réalisateur José Mbou pena musale ça ma kitoko makasi tout ça pena même mora yango ki kitoko wana remercier ba boss na biso vraiment la grâce na bino to so ba idée kitoko et puis ba idéologie cadre ba idéologie kitoko bozo encourager biso mambo tali vraiment yango sala rapenda mutu pote maliboso ba télévision ba téléphone ba force rapenda ali atondi boss Roni Malundama boss Yannick sans oublier boss checking bambo te belé vraiment na remercier bino et pourquoi pas na remercier sous maman Laura Chou vraiment maman moko motema malamu maman liara na bana na wana mo lisusu la base na ba soutenir nga lokola mon vieux Freddy Ngoma le coutumier depuis Issa États-Unis bambo belé wana moni elodi la maintenance na bundes wana pourquoi pas na pesa bambote na babi kambise na nga pena mto kaim kaim ko tangi wana the best zo la papa na bestela bestela bambote belé mon sous mon vieux na Belgique on mona mon vieux à pauvre kala babi Bruxelles les âmes maboko na yo na mon sous Pichu Makondele yepe sous na Belgique wana vraiment Allemagne voilà na pesa bambote na bateau de vraiment soutenir El Mara lokola vie na nga moko Adonis babi na ba 1000 kizana Kimbuta wana vraiment babi za pe distributeur ya wa mai bimisika aqua winner na changu mobimba vraiment bambote belé na remercie na bambo ça bina pona biso sans oublier mon vieux voilà wana moni sou bijou lulendo autrement dit muzungu depuis Paris babi muta fanda pena konzaka tijaga bana Paris nous sommes bakenda bana simana donc on bezate donc nabi que à la prochaine émission to kota to sala ka ba découverte to sala ka na njili wana to koma na 5 pour le to fi continuer 4 5 bana 5 bobongama to ya wana ila lobaka ka sono na profiter so fe nous amazungute ngana de to à la prochaine émission quand moi je vous dis bye bye. Give the Caesar what belong to Caesar, you be solo kumuto pesa na kolo.
obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela